bozongisi lisolo barin pona Ariasho kaka po abali bokomi Ariasho aboma mutu bandeko nyonso wana po Ariasho azobala lelo samedi Blaise alati mayo jaune bandeko botalata Aisha ko alataki mayo ya jaune tricot ya jaune polo ya jaune serre-corps ya jaune botala makambo ekomeli mpote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko tala Ariasho abali pourquoi pas bobana beta masolo bare avant banonse mariage ne boyebi ke baovanda ndako moko baovanda ndako moko nalobi natiela bino Aisha bomona makambo ekweli botala nano Aisha. La petite Aïcha va trembler devant la Côte d'Ivoire. La petite Aïcha sera reçue par les milices de la République. Mes amis. Bomoni Aïcha, mwana mwase, asimbine kisi te, asalaka ne peki ndumba te, bomoni ndenga komi. Ngako na lobiri, makoso expliquant bien. Alors, Ariasho ndenga zawane, o tubokolo basikoyo, ezale solo, ezale lokuta, to yebi bozolo bango po abali. Bozolo bango po akomine sengo. Surtout azovanda ndako moko deja na mobali. Donc tango bazopesa masanga aza ndako moko na mobali. Ndenge bazobale lelo na Congo na Zaïre na jour pe ya francophonie. Oye langa au président élu, on sait la bisoni. Oye langa au président élu, on sait la bisoni. Oh Fatih Béton, quelle vision! Tala, Nezana, Moukoko Mata, président na Cameroun, Awate, on a président élu, on sait la batuni. Ye bazolala na mobali. En plus, première fois na vie ya Ariasho, banda abotama azwa mobali amemaka ye. Mokili oyo ezali penza elengi. Nayebi bino bokotuloba komemango nini? Nga naza maladi po bamemaka nga te. Komema na cadre bobuleka bien. Ye bamemaka ye. Bino bomesana modèle nini ya soso to modèle ya 4 pattes. To ba modèle mususu mais Ariasho bazomema ye. Bazomema ye ndenge tomemaka babipende pe bazobeta ye ndenge tobetaka basaki ya box na nzoto te bobule kaka po bamikolo bazali awa. Bana mike moyena lobea te bamikolo bazali awa barata yango
so na lobiango bakobenga na bino pour bo comprendre te nzoka bino bana mike si bo comprendre a bobule ba oyo bakobandango to ba osi babanda bokanga deja ngo tant komi na ba 20 quelque toza deja na ba 20 quelque bamemaka yo ata mobali un jour so akomi na age ya marki tabu azoko komema 25 litres te eya problème te wani ya nango problème ya santé eyelaka moto nyonso ekokoyela mpe mwana 30 ans ekokoyela mpe mwana 40 ans yango wana profite mpo ariasu chance oyo akutani nango bato tu bazolobela ye wana bamema bango te ata balobi na mibali na bango sikoyo mekana komemanga mama ye Blaise maillot jaune Vous les hommes congolais là, j'ai remarqué que vous aimez trop appeler vos copines, vos femmes, mère. Mère, oh, mère à palais, hein. Eh, tu m'appelles mère parce que c'est qui que tu vas appeler bébé? Celle qui est dehors là-bas, n'est-ce pas? C'est elle bébé et moi c'est mère. Moi je suis la maman de mes enfants, toi ta mère c'est ta mère. Toi là, tu m'appelles pas mère. Moi c'est chérie, chouchou, baby. Choubé, c'est moi. Moi c'est pas mère. Oh, c'est un signe de respect. Ah, donc le respect selon vous se limite à appeler les gens mère. Tu peux m'appeler mère, mais si à chaque fois tu me parles mal devant les gens, il sert à quoi ton respect là? Si à chaque fois tu vas me tromper en désordre, il est où ton respect, même si tu m'appelles mère? Si à chaque fois tu sors dehors pour aller faire des locaux, t'as pas ta moussoboloni, ngana, après tu me ramènes des maladies. Il est à quel moment ton respect là? Le respect pour ta femme, c'est dans le surnom, pas le reste, hein. Appelle-moi par mon prénom, mais respecte-moi tout simplement. Vous nous appelez tellement mère que vous-même, des fois, vous croyez que c'est pour de vrai. Vous vous comportez comme nos enfants. Laisse tes potes m'appeler mère. Si c'est un signe de respect, y a pas de souci. Mais toi, là, tu dois m'appeler bébé, chéri, chouchou, mon cœur. Il y a aussi des femmes qui appellent leur chéri papa. Moi, la première. Pas Lionel. C'est pour rigoler. Pas Lionel dans la vraie vie, is bay. Tu appelles ton mari papa, c'est pourquoi? Donc, vous deux, vous faites de l'inceste. C'est ton père. Eh. Bon, ceci dit, hein, si tu veux appeler ton mec et ta meuf, papa, maman, tata, bébé, daron et tout ça, c'est toi qui vois. Franchement, il y a trop de problèmes dans le monde pour commencer à se prendre la tête pour des futilités comme ça. Mais moi, c'est bébé quand même. Hein. C'est bébé, chéri, chouchou, mon cœur. Et pas mère, c'est tout. Botala binomoro. Zika baby. Babemaye. Botala. Mama Congo. Babemaye. Botala. Basule bawa batu wana tu bamema bango sikoyo boloba na bango bamema bango totala soli bale okufa lobi te Blaise azomema Ariachu alobi yango mpe na douceur batuni ye na la baronne Karine Mokonzi Ariachu eloko nini osepeli na papa Blaise aza gentil akipaka bien solola te Ariachu loba clair ozobanga ndenge Karine papa Blaise aza bien aza mobali oyo ngai namoni abongi na ngai asalaka aza bogar mpe Ariachu abakisi amemaka nga mpe mama e siko mpo adoze bamifiti alobi meme sikoyo amemi ngai siko bamifiti bakanisi Ariachu bamemake bimemela ondire bebe te mpo bana bakotuna tonton c'est quoi ça? Tu trouves ça marrant? C'est quoi ça? Tu fais quoi? Maman, tu es malade? Wana te. Eza komema. Ya ndenge mosusu. Bien sûr la komema e penza. Amemi Ariachu. Popa na ye Ariachu aza pepele. Sapato Ariachu za kilo.
bilamba ya Ariachu eza kilo, voire même string ya Ariachu ermo ekoma kilo ermo pepele. Donc papa Blaise, papa ya bana witi na minicho ya memaka Ariachu alongoli ba kilo mususu wana. Ariachu za pepele akoko chicken string to alongoli epango. Yo sikoyo marque Tabu kuta kwa kobema 25 litres te, mais yo mobali no 10 litres ko kakate. Ye siko na cadre ya santé te, marque Tabu na cadre ya santé. Yango wana moyemema 25 litres ezate. Mais ba oba tikali mibali na bango na cadre ya santé te. Baza déjà kaka bongo ni malade inapte. Bakoto hôpital te babelaka te, mais inapte akokomema 10 kilo te. Bongo siko amema bango. Alors, pourquoi pas ba tia jalousie? Babandi na ba conseil. Ariachu koma presse boy bazelaka. Obuena oyo kena omba la moko. Otiki okena omba la moko. Ambo. Yo bombi ya yot. Soko totali ya yo. Tango bokabwanaki na wana. Ochanza kutu mosusu te. Mozalaki de na bango. Bango nde ata bazalaki officiellement ya yo te. Po babetelaka yango. Na supermarché. Na nzela zandu. Soki tala bo magasin. Na concierge ya immeuble. Na bato ba okabula ba journal na tongo. Na bota poste. Donc bato moko no compte. Donc yo ozala na bango tango oza na couple. Tango ozoke na relation mosusu. Olobi pe na mokili ozeli 3 ans. 1 année. 6 mois. Mais entre-temps, ozana bato baningisako tout le temps. C'est quoi comparer on a Ariachu, à to comparer on a ye ya Bali. Mutango pa Bali, maillot jaune. Oh Blaise escroc. Ah bandeko. Az escroc. Ah ouais, escroquer binote. Bomi tungsana binote. Oa kosi. Abimana matumba sikwa wangani. Bino nde bolobaka vérité. Botanga lista bato bobimana bon poto yeba bobanda bobosana bakombo te. Atako na lobi te bobosana bakombo te. Miso boyebaka lisusu te kobimana ye. Na kombo ne longe bunga kote kuna na bikise bino. Botanga kaba oba kombo boyebi. Bokoka te. Siko Blaise escroc. Tout d'abord, awe escroqué bino. Awe escroqué nani? Ariachu. Ariachu andimi ba escroqué ye. Ariachu andimi ba escroqué ye bolingo. Tout d'abord, ça soit qu'il déjà coup. Pas Mike image. Soka zwi kumusos andimi na ye. Ye mutandimi etali bino te. Botala Blaise escroc munene. Nyonso ka po bazobalana. En plus, ya bino nini? Ariachu ndumba. Ariachu alela nzoto. Problème ya bino te. Mobali escroc. Mobali moka bimina Rafini tumba wangani. Abimina basi muswa wangani. Azo kosa 3 abimana motote. Bon, az escroc, d'accord. Ariachu nzoto moto, d'accord. Yabino nini. Botika escroc. Babala na bango. Na mwasi ya nzoto moto. Bango de bawangana na bango. Ba relation nenga Ariachu panabina wangani marque Tabu. Ok. Blaise awangani Rafini tumba. Ok.
Mais lelo oyo baza de sengo moko aïe bazo balana o boko salaka 2 ans 3 ans 5 ans yabino nini yabino ivere ko bandawa boko la na ba nours mais Ariachou akola na do boko ya Blaise akotia mutu ya Ariachou na tolo likolo nango akomema ye mokili yango ezali penze lengien ba femme seule oboza contre Ariachou ba femme mariée en couple boza contre Ariachou eza nango te pona likambo ya barin o Ariachou boma mutu o Ariachou boye o Blaise boye o boye no eza kaka bozo mela soyi bolinga Ariachou alelaka Ariachou alelaka ngai baboyi ngai batiki nga na nyongo 30,000 euros nesika kolalia te wana bino Ariachou tozosambela mpona yo Ariachou tofinga yo me toyebaki tomona ye pasa boye kolo asunga yo kaka 30,000 banyongo wana mundele ndenge azalaka bokozwa même pas telefone Ariachou so mpe nazalaki na Belgique nde natyo napesi yo chambre nga naza na chambre moko ya bana si bakola Ariachou wana ntango osilisi ovandi sikoyo kati telefone ozoseka azwi adondwelaki biso awa mama di mama okende koto Ariachou na mama di mama ozonga koto Ariachou na mama di mama mokili ekomaki ya ye aokita na aéroport boye bafuyaka ye kutu te mbala mokinga kati azosakana na balion azosakana na baéléphant ambo siko Ariachou abali Blaise abali kaka teke o abali no baza na Blaise auti musala ndako pe Blaise alobi Ariachou alambe mama ntango naoki Ariachou alamba nazolota siko ndenge azolambele biloko naketalaka pilipili apamba modele atuti yango ayeyeyeyeyeyeyeye me modero akosilisila yango 37 bula fufu Blaise aleza ndenge wana siko Blaise akende kondima abima na Rafini Tumba akozwa nini perte akondima bouton siko Ariachou akende ndimaki natali marki tab mamo ebele asala epa na nga nalobi tika napesa ye 15 minutes masali na ye 15 secondes siko likola 15 secondes yango amemi nga mpe kutu te nga kutu munazomema ye na mateli ye esali eloko te nsima na ndima nabimaki na ye en plus ye 15 secondes azobenga yango 51 fois na liboso na nsima na liboso na nsima o nzembo zawadi o bien ndenge o bango te bokobebisela bango bonheur te Blaise maillot jaune Camfrum bino kuna butakomema bino aza te Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzamela ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzamela ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzamela ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.